Bonjour la famille, bonjour à tout le monde, coucou la famille. Bon dimanche, coucou la famille. Bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais pas trop bien la famille. Vraiment, boya baba, bisous yangwana. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bon matin, bonjour à tout le monde. Vraiment, bah, homme de Dieu, bah, shalom, bah, homme de Dieu, bah, chantre de l'éternel, bah, shalom, bisika, bisui, bino, boboto, bondeko, na katia mabota na bino, bandeko nanga, j'espère que vous êtes dans l'église, vraiment, bah, verset biblique, botangi, boko, tchongo, na, bah, commentaire, boboto, bondeko, na, bandeko, na, église catholique, kimia, na, moto, nyonso, bandeko nanga, wana mamale kilabino la danoise internationale. Je suis toujours avec vous bandeko nanga. Vraiment na bino boyebi nazo traverser dans période du moko kende zonga mais stabilité zoya petit à petit. Voilà, je suis dans la joie. Yakosa la émission oyo pona lelo. Bandeko na so kimbangiste batondo tobo sante bandeko na biso oyo peto sepela na bango mingi ya Minomo boyebi yaba ndeko na biso yaba musulman basalam alaikum et sika bisubino sans oublier témoin de Jéhovah néo-apostolique bino nyoso bambote et pas na bino armée d'Isali tout en confondu bambote ebele bandeko présence na lelo et tozo analyser présence ya Kofi Olomide na mwasi na ye na kati ya cimetière 9e on peut dire anniversaire ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Après la mort, il y a papa Mbeba, papa il y a Kofi Olomide. Kofi Olomide assista ka na ba obsèque ya papa na été bilomo boyeba za na ba problème, za ka interdiction ya ko kota France, za ki na makam ebele oyo toza na besoin ya ko énumérer en côté na tango oyo mais oyo to yebike vraiment azalaka te bon. Période onyoso ayaka en tout cas na yebite ceux qui zalaki en coulisses abanda ko kekota la papa na ye ceux qui patala déjà papa na ye wana en tout cas na yebite na kota profondeur te parce que na mona ki amote a médiatiser ki amote ndenge a médiatiser ngo sikoyo na présence ya madame Cindy le cœur bolinga te mobali nda ponaka mwasi na ye mwasi nde aponaka mobali na ye bande konanga yo vandi na libala na yo yo moko pona mobali na yo papa na yo te utaponela yo ni mama na yo ndenge moko pe Kofi akopona mwasi oyo ye alingi eza biso public te to ko imposer ye zala na mwasi oyo biso public te ni famille na ye ba ko imposer zala na mutu oyo mais ayoka pe ba conseil ya batu oyo eza ke ndenge yo pe oyoka mo ba conseil ya batu l'air ngako boya mwana mobali na yo tango ngo boya mwasi toujours toza batu toza ba nyamate au moins moi ba conseil par-ci par-là ba ko pe ko ya ko vandisa bino ba pesi bino ba conseil en tout cas bo vanda otala bokolisa bana susu biloko moko ya bongo olingi pe siko c'est à toi seul de décider est-ce que conseil o ba pesinga na zwango en considération ou bien na bwa kisa yango et kozala be motema na onde mutu et kozala ya suka. Voilà bande konangai kolala kolamuka Kofi Olomide na cimetière et pas ya papa na ye. Et ça un gros problème te biso yo soto ki na biso na ba cimetière kota la ba parents kota la bandeko kota la qui que ce soit to comment pe ko médiatiser yango to tchongo na ba TikTok na ba YouTube tout et tout batu musuku ba koma kosomba na gâteau anniversaire soki ezaki anniversaire ya papa na ye mukolongo ba me basombi gâteau ba ke ko liango kuna na cimetière donc mutu na mutu akoma kozwa vie na ye ndenge a esengeli. Alors Kofi présence na ye na cimetière amemaki Cindy le cœur akei koloba maloba oyo biso tosala analyse sikasikoyo ndeko mama zwa kopati kopo a café zwa mama ina yo lelo vraiment temps eza nango ndenge vraiment tosepelaki te moi malili moi boye donc zwa kopo a café kopo ati mai ezangaka toujours te ebele tomela toyoka maloba oyo pe bino bosi boyokaki yango oyo pe ba collègue na ngala mso basi ba analysaki biso pe to ko analyser yango pourquoi Kofi a parlé ainsi na cimetière batu musu ba kolobake balobaka na ba weite bamsu ba bible pekisi biso to loba na ba weite
bato bakufi ba pasteur balobaka ngo mais tomona pasteur ya munene oyo boyebi akufelaki mwasi na ye oyo pasteur azaka kwa ndundu raté akenda na cimetière ko basaki Pierre Tombal alobaki siko pona nini alobaki même boke na cimetière boke osala prière c'est la parole. Donc bolobi kaka bokomi na cimetière boni ko sambela ozabe bozaka kakoloba na mowei soka so ayokaka azana aza koyoka bino so pa kosala action akosala action yongo maloba msuto lobaka ezala na tosala na biso yango te oyo bamsu ba kobanda loba ye kofi yango freba azobongola ka motema te azokende loba na bawe bandiko nanga batu nyonso ata omono olobi te okani na mosa motema soke kotia fleur na cimetière omwaka ozoloba emso ozosambela emso ozoloba mama otika biso tolingaka yo penza mingi ezaka koloba yaya toloba kaka donc tolobaka voilà même ngala danoise na oyebisa bino ke soki na kota cimetière ya mama nanga na koloba na ngai na okanga nanga motema te parce que je considère que ma mère est toujours là, ma mère n'est pas morte, ata na omona ete mais aza quelque part azotalanga donc ngai na considérer ngo ndenge wana. Voilà donc la famille mutuna mutazora pona Kofi na mona ki ngo problème te mais ba parole Kofi a lobby to landa ngona boke binyo sona ochela bino bakendeki na madame na Cindy le cœur bande kunanga. Cela veut dire que soko moni mobali a memio et pas bakunda ba maman na ye bakunda tata na ye. Cela veut dire d'abord un azo considérer yo. Ceux qui confient on ko considérer Cindy te. Cindy alingaka tikala na ye na ndako. Abi bon Cindy tika na olambela nga pondu tututu biso tokena ke uchela papa fleur. Anga kena ye moko. Atie pe fleur na ba camarade na ye, Kofi aza na staff na ye, bazongi pe babaye babok, bazongi na ndako Cindy na bede ya pondu na makoso, ba kamati pe basai nini balie. Mais Cindy le cœur, mais Kofi a salé en côté, a préféré koutou après cimetière, bali ata na retard. Mais pas qu'il y a un restaurant, mais à même moi c'est na Cindy le cœur, à même d'abord un peu na apé ça y oyo yazo azoko zwanatang oyo. Ah, ezali Cindy le cœur. Ata lobby na yeto ebité parce que bino bo souhaitaka malheur. Bo souhaitaka malheur. Lobby to kotala. Toyoki kutu Kofi asa boti na fille boy. Toyoki Kofi kaza na bébé. Amazon toyoka kai a mona betape na betape. Atikala ka kokima mbali na ite. Donc ndeko nanga soki yo oyoka ka bo mobala sali boy okimi ba mi bali eza nature na bango. Eza faute na bango te. Tozo encourager ngo te. Mais faut qu'on comprenne ka pe nature ya mobali. Mobali basala ndenge nini. Sinon tu vas commencer à divorcer, ndeko nanga, c'est toi qui vas regretter. Oko regretter makasi vi na yo. Oko regretter, mais mobali a koma ka pe na niveau mo boye, o mibali musu penza ba koma na niveau mo pe alembi na ye. Abado talela ka oyo asuka ba yokanaki ou bien sope mwasi na ye batikala ko kabona te abwakisi ba bileki nzela atika ina mwasi na ye. Yango mama faut kozala ka patient. Ba be bazo za mitema minene bande kona ngai. Sinon tu vas commencer à changer comme mibali et puis tu vas commencer à regretter. À chaque fois tu changes aux autres les plus purs les sous. Oh, on écoute qu'on regrette, oh, ya passé à Zaki na bien, yécoute à Paneka Kokaba, yécoute à Zaki na boy, oh, on a vu, écoute à Kabarate, oiseau c'est la maison à mon boulot, oh, on a vu, oh, escroc, t'as vu mbongo nanga, toi qui s'occupe meta, oh, ya kapinga, so ya théâtre, le mot boyo kaki, toi éviter ce qui histoire vraie, pour na bango, ma kamla bango, so ba osale comme un théâtre, mais toi qui mobile à Kimi na 30 000 €, mais yé pinga, oh, ya sala. Moi si abatazana na libala na ina poto a mobile wana uti ko bala aye ko bebisa foya batu akima libala wana aye ko sosu mobile yo nyoso leza ba karma elandaka yango bande onanga tambola malembe et puis tika mutu nyoso asa la vie na ye ce qui est nuire dango yote a touché yote lokola Cindy le cœur a touché bisonani a touché biso na nini o bokoma kaka kofinga ye azaki mabe mama yo bana nyoso bota basa kitoko yo mona ka mabe ya bato otaka ka bilongi ya bana nao est-ce que bana nyoso yo bota babima kitoko
ata bango babimi kitoko bakoko yo kobota oyebi so bango nyonso bakobima kitoko kitoko ngo zobinga bakobima mpe kitoko me babimi bakisengi bakobima mpe kitoko me babimi bandumba bakobima mpe kitoko me babimi bazoba na classe bakobima mpe kitoko yango tika kitoko ya mwasi mobali oyo aluli ye moto akolinga ye aloba le mosusu yo aluli neti sindi mosusu sourire na ye kaka tokozotia yango kaka na baaudio bandeko bolaike obopartage na otiela bino émission mpe toopesa conseil mwasi mosusu okomona elongi mabe me mobali aluli ye na sourire asekaka bien ngana na mwasi moko boye soki omoni aza ne mpe ya kitoko mingi te aza mpe congolaise te aza béninoise mais sourire na ye kitoko soki aseki minu kitoko sourire na ye kitoko abala na ye mpe mosu elongi eza mabe me tai kitoko tokende mosika te toza na exemple ya Karine Pandora asa elongi mabe bandeko na nga mabe ya mabe neti asila balere abotamaki prématuré miso esalaki nete epusana bala babebe bamiso ezala neti bakoto oyo elongi ezopusana ado mais soki oteli tai na ye aza na tai na ye ya kitoko mais elongi mabe mobali mosusu bayenga elongi oyo jamais mais mobali mosusu akati na ye aluli tai donc bandeko na nga bokofinga sindi leker azalaki mabe azalaki boye donc bandeko nga kuna osepela na sindi azalaki mabe mais abotamaki kitoko mpona sindi na nzoto mike nde ebongisi ye te na nzoto mwa bie vimbi nde ebongisi sindi mais soki moto abotamaki mabe akokoma kitoko ndeni aotika okoma kitoko te soki sindi akomi kitoko cela veut dire que abotamaki kitoko bino moso bolingi boluka ta mai kalamba yo lelo bokoma kokumisa mobali kitoko bozwa bafoto ya mai kalamba ntango aza kosenga basponsorize epai ya pe ya son âme Marie Misam mai kalamba azalaki mabe ya kosakana te en tout cas très vilain donc otalaka mobali boye ka zoloka moto ezoningana neti zolo babwakeli ekobwakela mais lelo aboti misuni bokomi kobenga boga charmant bandeko na ngai eza pasi bino bosenga soki ozoseka sindi leker sekaka mpe mai kalamba ndenge awutaka ya bandeko na nga alors bandeko na nga tolanda na bokebi nano analyse bolanda nazotiela bino voilà bozela moke tofungola nanu awa epesa biso son de son hein bozela etie mpe su nzembo na ete soki esanga problème hein bon boza tolekisa luka nalekisi mpona son bota nalekisi mpona son eloba te ozela bandeko lozela ye. Aucun moment, aucun jour, on n'aura pas pensé à toi. Tu es ma force, tu es notre force. Merci pour tout. Surtout merci de m'avoir obligé, conseillé de poursuivre mes études jusqu'à leur terme. Merci parce que tu me disais, garde bien cet enfant Koloba. Antoine, il fallait bien à moi, nous aussi dit. Merci beaucoup, papa. Tu me manqueras toujours. Pesa maman mbouté. Zala na maman bien. Leki nanga Didi Olomide. Tala est bien. Ako m'appelle Masta na yo. Bien qu'à moi na yo. Ma réponse en paix, j'ai besoin que tu me donnes la force, que tu me protèges contre les maladies, contre les mauvaises intentions. Merci, papa. C'est moi. Boyoki? Oui. C'est là? Ba parole yangwana tozongeli sumonke ava banzembo na banga bolanda
bola ngato analyser bandeko nanga bola ikebo partager couple Olomide bango wana baza koya bakomi liboso batue fleur bozela nazongisa yango bien te bozela voilà bozela awa oza tozongisa moke po moto achaki nzembo banzembo ezanga ntina bamosusu banzembo aboye oyo voilà au cimetière ya bandeko na ngai lieu de rendez-vous olingo linga te okoma isika wana couple Olomide bakoti mama Cindy asimbi fleur moko ya munene mobali na ye Olomide asimbi ba fleur mibale na maboko otala yango wana bakomi mama Cindy a déposé fleur mama Cindy mbala sima soki ko déposer fleur faut déposer na liboko à droite yoki ba déposer na liboko à gauche te et ça lit moi impolitesse moke na mowe voilà Kofi a telemi azwi parole Kofi a koli makasi makambo bozo lukela Kofi pone ezolo bapete bandeko oh bandeko makambo eza mwa matata oze yango pesa mwa mobulu. Aucun moment, aucun jour. Où c'est là? Pour ta femme, pour maman. Où c'est? Voilà, voilà, c'est papa. Papa voilà. Est là. Papa est là. Bolan. Papa, voilà cette fleur pour toi. Cindy, on a des fleurs dans le bord à gauche. Il y en a une pour ta femme, pour maman. Maman, oui. Après, c'est pour la maman. Papa repose en paix. Papa paie manaki. Aucun moment, aucun jour, on n'aura pas pensé à toi. Attends, tu es notre force. Merci pour tout. Merci pour la nuance. Surtout, merci de m'avoir obligé. Surtout, merci vraiment pour obliger qui m'a merci parce que tu me disais, garde bien cet enfant, Koloba. Antoine, il va bien à moi, nous aussi. Ah, qui est ça Cindy, même na ba way. Voilà, tout ça moi pose. Tu me manques. Bande konangai, bomoni Kofi, aye. Aye Koloba na papa na ye. Albi papa. Ata kutu ko papa mutanga za kalokuta. Munyo so banga aliwe, munyo so banga so mutakufi. Ale bokanzate, Kofi ake kokosa na cimetière te. Ake koloba maloba oyo papa na ya yebisaka ye nenga monaka ye azalaka na Cindy aza koyemba orchestre pe matina ndenge nango malgré boloba ke est-ce Cindy bato bolinga Cindy te bolobi ki o Cindy abebisa orchestre abebisa te bande konanga ba ye wana aye kolakisa ye pa ya moweyi yo si balakisa yo mtozo koloba ba kena ye na ba weyi abi papa. Regarde, moi, cet enfant. Parce que si Kofi n'est pas là, tu as bien audio. À quoi Kobota Cindy, na âge au Cindy azanango, na âge Kofi azanango bande konanga. Lelo poni ko ponaka bolingi Kofi te. On va Kofi comme na 70 ans. Kofi na kokisi 70 ans te. Kofi 70 ans kokisango année ozoya. Parce que Kofi, en tout cas na mayele na ngai, fois za la moi en 1956. Donc 70 ans au l'année prochaine. Mais vous comment vous quittez ba âge na bino ko bakisela ka baninga. Mais bo yoki a memi siko biloko a bongo ba acte ya ndenge wana. Ata yo moko mama lia penza. Okozongela mobali ya boy. Même ikutu lelo Cindy kimiye. Ata kutu pona ka koki Kofi yango. Mobali wa kena cimetière. Oyo ba parents na ye. Ba lobela ka ye ke batela mwana oyo. Et aïe, aïe, bandeko nanga, alobi papa na Seigneur merci.
pour papa na ye bande ko soutenir Kofi azali mayele atanga ba classe na ye. Après alobaka na ye batela mwana oyo Kofi. Est-ce que alobaka batela ye po naza mwasi na yo ou bien batela ye po na miziki ou bien batela ye parce que ba parents ya Kofi ti ba kufa ba yebaki déjà que Kofi abimaka na Cindy. Ba yebaki donc bango mo ba parents ne bande ko encourager mwana bango. Sikoyo biso batuka ba lekinzela to yande ko telemela biso bato to keli Kofi te ba fani kaka esalaka te. Botika mutu na mutu asala vie na ye azala l'aise. Boko ya kovanda wana. Na bina moko boza na mibali ya bato. Sara tola yo kaka yo mto tchaka. Ochilaka toujours Cindy Panzi likolo. Mais yo za exemple ya kochela Cindy Panzi likolo te. Pona yo na Cindy boza les oiseaux de même plumage. Yo pe zongi sela biso mobali ya bato. Azonga na ndako na ye. Après tokolo babe na Cindy atika Kofi. Mais ceux qui Cindy atiki Kofi bobi ke Kofi ako umela te. Parce que Cindy azana mo ba blague na ye, azana mo biloko nene basala baza ko seka. Parce que Cindy amo na chango. Bana chango bana mo ba biloko na mo ba courage na bango. Kofi abongi siko na basi ya bongo, abongi na basi mo te boye, atanga droit, amivandi saka boye. Te. Kofi alinga mwa chacho, mwa koningana, mwa boseki, oya bwaki koto pa bwaki koto. Malgré kola bien mwana bandal, mwana mbinza me asipelaka na mwa balangage wana ya basenzi wana to benga monta ya basenzi ya biso batoni ata chango kwa. Voilà linga moba mona biso wana esalaki mwa bilengi. Voilà. Donc Cindy tokoyoka ndeni pona nini Kofi asepelaka za na Cindy. Tozo chango pe sikoyo. Bandeko ba memi e baki ko lobala ba we ezali ka munene papa tima do yo mutu donc Kofi sa mbala liboso banda bakunda papa na e nde aya ko présenter Cindy ke papa na tikalaka na mwasi yango lobana nga na tikalaka na cet enfant là ko baka na nga na garder bien ti lelo nazo ko garder ye kitako. Ale bisoka batamokili to ko tshaka ba commentaire ezanga verbe taka phrase ezanga verbe et on peut sonner yaya otie sujet verbe ezate aucun complément d'objet direct bien indirect siko verbe oyo et loko ba cerclaka talaka sujet ba souligner et comme il a verbe ba encercler et comme il a complément d'objet direct bien indirect ba titre ba souligner yaya to tanga ba classe. Faut phrase de ezaka na verbe ezaka na fondement ezaka na base ezaka lo mo boza verbe ezaka ko zo soutenir pour équilibrer ezaka yo elo connaître raté oyaka ozo loba ya basi musuba ka koloba basaka ba exemplaire te ozana exemplaire te yo pozwa na ope mobile na nzela ya kaka to sepela ta biso na biso o baloba to boto na mibali ya batuti yaka na fan club di grâce nani Saratola tika bakamba ya ko fingaka Cindy simba te bosaki club na mama Kongo mais mama Kongo la fait na loba na binoni ba ko panzana na buzoba biso ba koni mama to bongi to zala ba camarade te to zala ka ba connaissance so bosaki ki camaraderie eloko moko ekoisa kali kamba Cindy e kabol déjà mama Kongo na Saratola mama Kongo ba ndiko loba soki sa mobile ya batu aya mono bandeko to continuer tozana bino wana simante laike bandeko nanga toujours pesa maman mbute pesa maman mbute mbute zana maman bien zana maman bien leki nanga Didi Olomide oui talaye bien wana papa soloba master na yo bien qu'aza mwana na yo voilà ma réponse en paix j'ai besoin que tu me donnes la force que tu me protèges contre les maladies contre les maladies ma mauvaise intention, papa pardon. Merci papa. Merci papa. Hey! Voilà. Voilà bandeko bangwana papa masimbi cimetière cimetière baki. Oui. Alobi na mwasi ne boy. Kofi pa mvuka kawa. Si wala bomona Cindy azaka na service ya Kota College. Yo kanti ko vanda na Kofi eza kwa na makayabo. C'est un dictateur hein. Voilà. Donc il y a des Kofi so beaucoup kai.
Bandeko, vraiment c'était quelque chose de bien. Quelque chose qu'on doit encourager. C'est que c'est belé mibali ba osali la binoté. Mobali azo présenter yo, mobali azo liga yo, mobali azo lakisa ke yonde soki yote mobulu. Bandeko nanga, vraiment to sekana momuke avant to kinesko na vidéo mususu o eza vraiment et vendre ça sous ma kanisi na biso après to conclure. OK? Ce qui peut sa biso c'est bon. Allez, toke na hop. Na koki hypocrisie na binote oko fe linga kaka lia yope mobala ozana e alinga kama mabana e kendo zongisa e ibino na koki hypocrisie na binote oko fe linga kaka lia yope mobala ozana e alinga kama mabana e kendo zongisa e ibino na koki hypocrisie na binote oko fe linga kaka lia yope mobala ozana e alinga kama mabana e kendo zongisa e na koki hypocrisie na binote oko fe linga kaka lia yope mobala ozana e alinga kama mabana e kendo zongisa e ibino na koki hypocrisie na binote oko fe linga kaka lia yope mobala ozana e alinga kama mabana e kendo zongisa e ibino na koki hypocrisie na binote oko fe linga kaka lia yope mobala ozana e alinga kama mabana e kendo zongisa e ibino na koki hypocrisie na binote oko fe linga kaka lia yope mobala ozana e alinga kama mabana e kendo zongisa e ibino na koki hypocrisie na binote oko fe linga kaka lia yope mobala ozana e alinga kama mabana e kendo zongisa e ibino na koki hypocrisie na binote oko fe linga kaka lia yope mobala ozana e alinga kama mabana e kendo zongisa e ibino na koki hypocrisie na boyoki mama Kongo alobi mama Kongo umela nalingaka mama Kongo ata na beteli bordure je l'aime pona mama Kongo ako zonga ko Kongo na uti musika kwa na zongisa mama Kongo na nzela na meli peba mama Kongo bima na club bima na biloko pampamba muto tele bana mama Kongo na analyse côté wana zati. OK? So na mwana bando de kone na kakanda mama Kongo. Mama Kongo elle a raisonnement. Na koki hypocrisie na binote. Mama Kongo abimi abina okokate. Mama Kongo zonga biso za bata hypocrisie te aya. OK na soki ozala na batumo bozo ko lobate. Mama Kongo noko na baba na makambo enok. La sepela ina ngote na ebite mama Kongo za boye. Mais yo katamba ni basimba sindi. Alinga kama mabala na ye parce que kei kuna lobike Didi Storm. Eza mwana na ye. Eza mwana papa na ye, koko na ye, asepele ki pe na Didi Storm, abibatelela nga mwana nga oyo mwasi, boye aza mwana oboti, mais soyez le quoi camarade parce que c'est comme ça koko alobaki. Kofia pona ni abomba maloba koko. Pwani abomba sentiment na mwana ne eza mwana na ye bino mo bela ba famille biso to yebi tant to so kola to yeba ke mama lingaka mingi tel neti nga mama biso andoko linga yaya o nga na landi azala ki fan club na ye po azaki ya soka tatindi ye akokende so mama biso azazo lamba ya azaka nzinga mwana mobile mama na zulo lutu mama nakatela matungulu mama tika nga mona otutelo pondu fado soka ata asombe loko na ye akokanja na eloko iboso ya nanga wana tellement pas ayi kolia biloko koponda aliaka fufu te aliaka kwanga te aliaka ngombe balamba te soso balamba te ala biloko aliaka fumbwa te azana biloko bela aliaka te donc bino pe bokolia selon ye au moins ben maman lingala beloko boy ngombe bo abi non ya liaka akalingi yango bino so bolie ngombe bakalinga sans sauce bolie na pondu bien na nini so iba osala sauce ba longoli ye soso na ye ba tie pembe ye so ba tie sauce alingi soude donc as batu so bazala na bana na bango on a sa ute ba sepa bango makasi tam so azola kisate eza na mon nature même soso roza na bana belé mais au moins na mwana mo ba so doda e biso zali na ba soso na yebi nde ba comportement ba soso ezaka apo tu na bana na yebla lebiso ko biso boso tindika alingi mwana ngote o zo to de papa azo benga na ye
mais mwana na ye mais ba mususu no mona alingi ba o mona kotsi ba mususu boye na kati ya sima mwana na tebika pembeni na ye boye ani kokotisa ete donc bande ko mwana même mususu to petit soso le soso sabo bana nyoso ba panzani o mwana mabisa so seka alingi ne mwana wana te mais mwana na ye o mwana kutu mama biso azwi ba maki ya soso mususu a tolito lia ye be aboti ba maki mama biso azwi so ba soso e baba ndako fandela ba maki baze belé soso moto to lia ye mama biso dongoli soso na zwi ba maki ya soso akiko chiango sangisi yango na soso wana mususu azo fandela ba maki wana nyos aboti bana abandi otambo na bango et ça comme ça c'est là comme ça la vie bande konanga bozwa makambo to vivre vie eza moko vie eza kamulaite même okufi na 90 ans au mona kaki na umela mukilité. Alors, ton moninga linga enjoy pelem soufi na e. Botiki et mama Congo, très bien, tu as bien parlé. Baza wana basaratola, bazone belé. Bazo mi bali pe ya bato. Oboti pe na mobile te saratola, obota na mobile wana te. Zongi sa e kasi pa mwasi na e. Lokwa yo linga ba zongi la lia. Zongi sa to le balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Yo moko na obanda kozala exemplaire. Ke ngai a partir à lelo na zongi si mobile ya bato. Pona moi je na tile la zela rappel mbal na ye azape on azo zela mobile babane ko sala vie na bango mais yo okangami na ye ali yo kaka Kofi azongisa pona ni Kofi azongisa kaka mamali azonga na kaka problème ni tolingi yango te Kofi ko décider ye moko pa lobia bando kene na suka mokili alingi mwasi na ye to landa bande konanga ne quittez pas to landa oyo eza bien ou bien auto na koki. Voilà, nalika to sala ngo lelo parce que tamsu naza makambo ebila osala na koya pe ko zongela ngo isute osala bien te. To ka moi oyo, ne quittez pas to comme na 40 minutes et c'est lelo te. Sans asko réponse. Oui. Cindy a salé au nid. On a l'impression que Kofi a découvert l'amour, Kofi est devenu j'ai suivi, je salue mon jeune frère Isaël Mutombo. Zoloba, abena bébé. Mais sur la manière où répondre au cas de à l'honneur que fait l'idée. Comment dit? Il a souhaité dans mon tournoi surtout la vie. Azala na mutu ya web ça y je t'aime ya suka ya vie na ye. Boyoki. Je t'aime ya liboso ya mote. Je t'aime ya suka. Ya suka boyoki. Bakina na wana limita. Donc ça nzembo te. Nazolo bakaka. Voilà. Omoni mwana wa Kofi lobby. Oyo na moni na ko sa analyse nango lobby. Bande ko to sala ngo na deux parties. Boyo kaka son na kati. Inspiration ezebele. Kofi lobby bien, Kofi asa to ba poème. Donc amutu moto déconsidérer ka epamba. Amutu mayele. Mutu moko boye ata na musique te akosala art mususu azakoza savant akovanda pe boye bazwi penza azaka conseiller ba président ya banani olingo sala likambu ya lokwa biso baboye bongo betonda na ba idée alobi je t'aime à liboso ya biso nyos tozo ba je t'aime à liboso wana bozo ba je t'aime ya ba copain ba copine ba nini et yango te mais Luka je t'aime ya suka yaya je t'aime à suka ozo okena ngona lilita oza na mbete hôpital mobali azoya kaka atozo sumba na bilamba mobali azawana ata mwasi aboy yango nde noki bamsu ba ofinga Kofi azwi Cindy wana pona edika la taba ndo sumba ba diarrhée Cindy kolongola ayaya bino boza si Cindy kolongola diarrhée Kofi na mbongo Kofi azanango même Kofi abeli na Congo yaya akozwa ba infirmière mitema mabe mde lobisa bino nanu bomona te mobali mo pe boye ya 50 bando sumba la bilamba asala ba AVC ngana bi couple moko mobali akota maison de retraite wana maison na âge à 50 ans asaka visi moko makasi amisale la tilelo pesa la kaka corona pe yekutu mwasa kanzaka kokufata pe mate oto ke pa 16 ans mobali la komi na 66 ans azalaka na care wana bakindaka kotala ye moye ye pa bala mobali mususu ezate
ako tricher tam susu mobali mobo me bakanga ete osala soni mobali naza na maison de retraite baboyana te boye puis mobali mutambimisa na poto eya mwasi na tikala ka bona bana lo bakoli yaya ezala te makambo osala wana bande ko tuka na suki wana pona lelo juste lelo to ça non analyse ne to sali ya cimetière bon lobi to ya osala analyse o eza très bien o kopé ça peut piso leçon o kopé ça peut surtout ba maman o baleki ba 50 ans ba tato o baleki ba 50 ans o bazo sakanaka na vie o bino bokanti kofi muta ok na 70 ans a sakanaka na vie atika lelo sindi pona achanani boye bisangai même si yango confiance écoute da passer biloko kitoko ya belé bolingo kasi kofi côté ya te bolingo ezaka kitoko te bino baso boya kitoko bo garder kitoko na bino bolingo eza kitoko te bolingo eza mal ezali ba caractère même ba okoza pe na caractère mabe mais mobali wana sepela nde na caractère no wana oya mabe wana okoza pe na caractère malamu mais mobali alingi caractère wana malamu te ekutani te mais to senga ka faut to zande na caractère à bien les respects mutuels les respects réciproques tout cas les respects kozana ta ya ko écouter moninga ko moninga zoloba zala patient oyo ka eti na suka tango asilisi yo pe ya ko tia mona yo ezate ko kata ka baninga ba parole moninga zoloba yo bandi ko kata ye o mona kaka ya yonde za ya danser moninga azana droit ko loba te tika moninga loba so mobali azoloba yo ka eti na suka ya ko bakisa yo pe liloba surtout bande ko nanga basi mibali o tozana bango baza trop dictateur ba mimona kande bango nde ba yebi nyonso bango nde ba yebi même eloko ayebi na yete alika l'action ke yebi ya tika ya loba mo pe tika yebena na buzoba na ya tika li na ngoka bongo ofani na yo na mayele na yo bande ko biso bato mayele za kebele boye mo to tika mobile o tike na ignorance tellement aligné o bien OK tika la un jour dans le beta et marteau aya zongeli yo boye abi ili ka bona lobaka me yo fandi na yo o bien OK tikela pona nini ka bozala bien to komi na temps ya suka biso bientôt les ka 50 ans ya to zesu na temps wana te o bino bo kanisa to landaka o mona mwasi mo bwa 50 ans na komi na mois d'hiver le ona côté la bino muke maman muta obeta bordia comme na ba 55 ans oni nga ba balé le quoi moi na 20 ans. Tu es malade quoi. Bah couper ça. Bah moi si vous sous bah passer les dots il y a 2 fois. Et koufi, prendre deuxième fois et koufi. Troisième fois il va passer les sous dots. Il bon bah ça là vous allez commerce sa famille na bino. Et puis bazo baka ba saboter, faut prendre doti, faut prendre ba tuba vanda. Après on a fêti. Bande ko zo sakana do bano ba mike ba to ba bali ba on te. Bazo chance te. Bande ko ka passe. Live together ne tombera jamais. Bobenga mama la danoise na live together yaka kozo mobile ya calme ya sérieux moi si ya sérieux bande konanga si tes moko live together na o luka bino boya ne découragez pas venez ya nanga bobenga na 0044 74 38 03 16 23 benga mama la danoise soko olingo luka mobile o luka mwasi ovanda en Europe, Canada, Amérique du Nord, n'hésitez pas basi baza mibali baza no sangisa bino bozala bien en tout cas et ozala kitoko makasi vraiment toza pe na sangwa mawa en tout cas bana na kati ya London City ya biso yaya ya ngai ya makila yaya na nga vraiment toko benga pe ya makila tokola pe ya na biso wabangu atiki biso personnel bande konanga na parce que na préparé ma photo te na bande ko tala ye to bande ko li ensemble tozo staffer pour naza yaya bande konanga vraiment yaya o biso na quartier na bana changu bana masina bana ya bango bazaki masina ya wapi yo biso Petro Congo sans fil bango wapi bandeko banda utakuna kote ya Petro Congo kuna société kuna bande ko kala kwa na tala kaka na longwa pe masina zaki na ba 13 ans donc mais na banda ko kotala ba bande ko nanga ba famille et tout donc ya na biso penza
après yepe aye kope ko kola ko evre lisusu na lemba aye ko landa biso su na lemba kuna donc grand musicien na kati ya London ya bango atiki biso mobali penza kitoko makasi beauté penza biomo bobika bana baluba beauté père son âme akufi na France corps ezoya na Londres tokozala wana en tout cas soki na kozala na Londres je ne manquerai pas vraiment pour na totika eke son âme repose en paix. Vraiment mes condoléances. On a présenté la famille nae, puis la camarade nae précisément, camarade nae Yamifune. Vraiment là c'est aussi mon grand frère du sang. Alors on a botika na malamu, sans oublier oyanga, si na katia Belgique, ah na go wana za vraiment oya tambola nangai, oya zala nanga auto stafaka, otambola akipala danoise azala bien. Mike Mulongo a na katia Mons bandeko filmo ki toko makasi to pese bambote ebele vraiment Nzambe apambola na motema munene oyo oyo azala nango voilà et puis sans oublier Wifi bambote ebele ya des gros bisous à toi voilà na katia Qatar place ozo evre mikolo Wifi azala na katia Qatar talaka ba degré belé mon chou zala bien. Bisous à toute la famille. Nabino nyoso balade danoise, oh balade danoise. Vraiment sous les baobananga, bambote ebele, Nzambe apambola bino une fois encore bon dimanche. Maman Lek International. Likez mission partagez. Na mona ba like na bino 1000, yelo bana 5 bino 1000 like. Bye.